Moto anga la marche na ye a informé autorité établie après si itinéraire na ye la police est encadré soyo beti masazi système ya boy yango ako déboulonder bato nene yango toza ko senga na mokonza mboka a respecter parole na ye voilà. RDC eza état de droit to ndaki prier ya mokonza mboka na stade de martyrs pour na Congo alobaki a départ du mauvais comportement va conduire par les cas na ne bandé comme la population na ne bandé comme la population à ce que bon limite na combo ya bateau basala mabe na ne bandé la population si quand tout le monde y a un linge bandali sous les avons de ça na mongo na mboka les roba beti massage ba beti gaz kaka pour ça ko réclamer que ba appliquer mi beko o za ko pesa ba private ko ça petit commerce kaka pour la ko boya autorisation de voiture chaque année kaka pour la ko senga ba ki sa prix à passeport kaka pour ba pesa be ko ba teka sous ba uniforme te ndena yango to sengi na population baza na kimia to ko sala activité mususu soki lelo ba panzi to ko zonga su to ko zaka indépendant to zonga ko peka boye état de droit to zonga ko peka boye alternance be to zonga ko ka boye donc ba marche to ko lembate ba siti to ko lembate ba grève to ko lembate jusqu'à ce que to ko solution na makambo na biso chaque année
akotekelanga akosombelanga to okende kosombela mpo na ye sikoyo ateka na detail na gros mbongo wana kende kotonga baetage na mboka batata na bango na bamama na bango biso awa tozosouffrir vente enfamé n'a pas d'oreille Fati osalaki recensement ya kosala statistique ya bakommerçant nyonso ya ville Kinshasa tomonaki yango lundi bato bakotaki nasengi na osala statistique ya bachinois bayaka na bafond de commerce ya combien congolais azonyokoma comment baindien na bachinois bazoya na ba $200 mais ayeka na mboka na bino aexploite nyonso mpe akesa kosarichir na mboka na bango comment congolais ko se retrouver ngana alia nazala musu na fond ya 2000 mais na 2000 wana chinois azoyeba wana te azotya mbongo na ye ange bapolisier nyonso ya bamarché bakoma kozwa ba 500 na ba 1000 francs epa baindien na bachinois mpo na banyokola biso bana mboka nani akondima biloko ya bongo Fati fungola misu na la polisi oyo tie na bamarché central change bango tu bakende este nana kanda mabene na bo Fati ngakomona ngai kenge bolombe na mona soda na fani na kankokolo souffrance na biso na basoda eleki trop nana kanda makasi donc nana leo mama na sa première section major oyebi mongo azoka aza na rouge 34 000 francs na mboka ya Congo Kabila zo foutu 34 000 mboka kosera kobonga mokolo nini un premier sergent major azozo 34 000 atangisa mwana ndenge nini nyonso tuwana parce que asali musala azwi maladi na kati ya musala oyo asalaki 34 000 francs yo Kabila Tshisekedi bofuta bambongo wana akotangisa mwana université bana basoda bakoma bakuluna nde na nsima bolobi ke bana basoda basalaka bacrime mais mbongo malonga eza te na basoda sikoyo ye soda wana bapesaki ba 200 ba 300 epai baindien na bachinois amaltraitaka bacongolais congolais azalaka na raison te epai soda na la police azalaka na to chinois indien bango baza na to baza na raison na kati ya mboko plus jamais c'est ikenge bolombe mobilisation oyo biso tosali eza ya mabe totelemi mpo tofinga bakonzi ya mboka te mais totelemi mpo to réclamer droit na biso na kati ya mboka topesaki bango mpifo oyo ezali bango bapaya baye topesi bango commerce ya gros biso tosombaka mpa na bango na détail mais lelo oyo eloko moko ezosalama eza te eloko tosengi epa bakonzi bazala na vision de l'aigle bamona mosika parce que source ya pauvreté oyo euti epa na bango alors balibere biso mpe tozala libre totravaille totangisa bana na biso tozala na mpe na kati ya mboka na biso eza normal te bango baye topesi bango gloire bateka biloko na bango na gros biso tosombela bango alors pasi ezokota source eza bango source ya pauvreté ya Congo eza bango donc basala effort bateka na gros biso tokoma na détail mpo tozala bien mokonzi ya mboka ntuka lobela biso parce que source ya pasi yango oyo biso bamama totiki nyonso toye awa mpo tomarche dans le vide te toye komarche avec cause tosuki ka wana naza syndicaliste à CNVC déclaration na ngai eza na vraiment un hôtel de ville. Nous savons que depuis Mobutu taxe à l'État est là, tu fous ta macaca 300 francs. Puis subitement on a suivi que balobi na biso à partir il y a tel mois taxe à l'État bando fout à 800 francs. Sur base de quoi? Sur base de étalage 500 francs, ça limite 300 francs. Sur base de quoi? Biso attaque bateki, toza nango na sengote. Tous la marche on a des problèmes. Un, il y a expatrié. Deux, il y a taxe et étalage, on va battre 800 francs. Expatrié, n'est-ce pas Azoyawana. Azoyana mongo na ya azote que le côté na détail. Azo 4 liputa, te kama puta 4 liputa 4 ya. Non, tout le monde a été resté la makara na RDC. Biso déclaré tous ça marche au Pacifique. Tolingi problème te, bapé sa biso là. Tokene to sa musa to ko mati et pas na bango. Et puis ba trouver une solution. Bazong sa taxe étalage na 300 francs. Avec 800 francs tokoyoka na bango te. Président Félix Tshisekedi sur ozo kabiso biso za baté qui a marché to le pa na bino o luka biso to yebe ko marché baboka biso bakoka mingonga to baboka biso ba gaz ba bete biso masasi to fingi mutu te to lobe loko tantra to za desi comment na na rythme eta
Finalement, biso mo ba kolomboka to salelo nini? Na Chine, biso to ko konza na Chine. To ko konza na Chine te mboka na biso to na droit ya ko sala o biso to nini. Et donc un étranger aya ko dominer biso na mboka na biso ezalaka te. Yango te to telemi po to sala marche o populaire président amona biso aya batina ya marche o biso to zo sala. Banakala tozo biso tozana tolingi mboka na biso toteka detaya ba étranger baso bango baza ba grossiste bakoki koteka na detaya na maison na bango te biso ba congolais nde tosomba toya koteka na babutike na biso tozosouffrir tolingi yango te biso bakolo mboka tozomona pasi tolingi bozongisa droit na biso tina marche lelo yango wana biso tozana besoin ya ke biso ba congolais tozosouffrir tozali ba petit commerçant. Comment ça fait-il na kati ya maison ya chinois bateka lutu moko indien lutu moko balobi de petit commerce au congolais mais ça respecté pour na nini alors tozana état de droit oyo mutu nyonso tu fa revendiquer droit na ye tozobokola bana na biso na koteka tozotanga tofuta bandako na biso na koteka congolais wana ye na mboka na biso siko biso tofana bandako na biso toteka sute to bozui bopesi droit ke ba bourgmestre chaque fin de l'année ba renouveler la votation d'ouverture chaque année supona nini yango na loi wana basinyaka yango na ancien gouvernement wana toboyi yango tolingi ete balongo la loi wana en plus de cela ba changer biso ba bourgmestre ya sika oyo bakosala musala malamba oyo tu akala bazosala biso ba tracasserie mingi na kata ba wenze ba tonga na biso ba wenze ya kitoko batika ba construction anachine kata ba wenze yango tina match tozana a que le ti na union nini africain ko pas président de la république attention du Cameroun oyo pour la toute solution pour la mboka na biso. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Awa biso be awa biso. Bien. Awa biso be awa biso. Bien. La classe moyenne au Congolais. La classe moyenne au Congolais. Ozobanga baende bakomi classe moyenne na kata Congo. Est-ce que zama na kama malamu? Bende akomi classe moyenne na Congo. Est-ce que zama kama malamu? Mboka na biso ko bonga ndenge nini? Émergence économique ezali par la classe moyenne. Mais biso munoko ya bampaku. Munoko ya autorisation d'ouverture. Munoko ya biloko ebele, munoko ya taxi ya moto, soke na wenzi ya munene, okuta taxi ya kutia moto, po mama restaurant lamba, orki taxi wana yebanite. Okomona ba uniforme ebandi kuteka mana école. Makambo wana nyonso classe moyenne kukuma ndenge nini? Yango toye kotika memo na biso epa ya mokonzi, po ayeba komwene na biso solution. Ye mutu alobaki eza toko makambo tosali mikolo oyo etekali ya social soki biso tozoteka te social ekozala na école bakomi koteka uniforme ya école bazoteka très cher tandis oyo tozoteka na wenze ezali moins cher moto azali mpona koteya bana akomi commerçant ya biloko yango tosengi bazwila biso solution. Awa biso be awa biso. Bien. Awa biso be awa biso. Bien. Au secrétaire administratif du cabinet du président de la République. Merci président Batouba Gaz et Betami Batumisusu Bakangami mais vous forcez vos comités à côté Kamemo au Kolobani ni na bande ko bazolanga. Il y a liboso na pesi longonya na ba commerçant.
na ndenge ba braver peur balongoli ko banga malgré ba gaz ndenge betaki mais totamboli tokomi na tokomaki na niveau ya cité union africaine kuna ezali sika mokonzi azali kolala nde babite toki nesika mokonzi asalaka na palais de la nation nde ozomona tozali awa towuti na palais de la nation conseiller oyo azali chargé ya makambo etali économie finance azalaki te mokonzi ya mboka azalaki te directeur de cabinet azalaki te nde batina biso epa secrétaire administratif mpona kodépose mémorandum mpe kosollicite audience mpona kokutana na bakonzi tokoti audience mpe tokoti mémorandum 48 heures après tokozonga po tozwa solution par rapport ya bosenga na biso mais loko tosepeli na secrétaire administratif alobi makambo mokonzi ya mboka aza kolinga nde yango oyo alingi même que population soki esika pasi ezali population asala nini aloba population asala nini akanga po permettre na ye mpe azwa mikano mpona kosepesa population pale tolingi te na kati ya mboka na biso bourgmestre alamboki ntongo moko boye acreye bataxe na ye atindi bato baprese bataxe ya lokuta balingi teke baekole bana kotekaka bajournal de classe $15 alors que na wenze eza 3000 francs balingi bapaya batika kosala mombongo oyo esengeli bana mboka basala eza komba oyo mokonzi ya mboka akwaposo mais tosengeli quand même ke makambo yango ezala na maloba te mais ezala nde na baacte parce que bakonzi bayamba biso baministre bayamba mpe toza mpe bamikanda ya bakonzi bauti koleka mais tolingi cette fois-ci concrétisation application ya mibeko wana yango ekosalaka biso bakongolais na secteur ya commerce to se retrouver ndenge na bamboka mosusu bato base retrouvaka tovanda tozali kozela arrivé ya directeur de cabinet ya chef de l'état ntango azokota toza kozela ye po ayamba biso souci na bino eza vraiment nini souci na biso ezali baapplike mibeko eza kopekisa bapaya batika kosala petit commerce na commerce à détail bamodifie baordonnance loi 18/003 na 004 ya le 13 mars 2018 parce que batie kuna na kati autorisation d'ouverture tofutaka yango chaque année batie na baboutique oyo ya mike na kati ya basete bafutaka taxe ya pollution or taxe ya pollution ezalaka mpona baentreprise industrielle batie na kati kuna moto aza na mwa maison ya meshe afutaka $150 eza mpo moto akufa te biso bateki tokomi na numero ya impôt numero ya RCCM numero ya identification nationale numero ya ONEM numero ya CNC donc numero ya tokomi na banumero ebele trop d'impôt tue impôt esengeli quand même que mokonzi ya mboka ayamba biso mpo nyonso tokoba na etando eke te mais ntango tokosala séance de travail nde tosengi na président de la République basala commission entre la présence de la République na biso basyndicat oyo toza na secteur ya commerce tala na kati ya mboka bazosika tozofuta frais bancaire oke kofuta impôt to taxe na niveau ya banque compte wana eza ya l'état mais biso bacommerçant bazosinga biso tofutaka frais bancaire eza biloko biso tokoki kofutaka te donc nyonso tona esengeli kambe ya bakonzi bazwa solution par rapport ya makambo wana pour que na secteur ya commerce ndenge balobaka na biso ke l'amélioration du climat des affaires et des investissements avant koattirer bainvestisseur baya na kati ya mboka na biso esengeli d'abord babandana kobatela biso moko so bandi kobatela biso mo bandi koprotéger biso nde investisseur omonake wi na mboka wana sérieux e ezali ok merci